Saratola TV. Lele na babenga ngoni. Mais wana ye moko alaka Didi Stone so sali erreur. Na bimisi montaka papa. Nanga ezongi te na obimisa. Sa montaka papa. Ezonga pété. Sko yebisanga mobala blandi na ye mwaso aza kombote, a starté, a cha chokote, mais mwaso aza na mutu ana venir, mwaso yo aza poli, mwaso aza respectueux, mwaso ko bimano kene ba fête, kene ba concert ba place batu baza. Aux à la l'aise. Aboy na ye mwaso ayaka ondima ba ex na ye na télévision. Saratola TV. Karina beta tolo Ah oui. Ngaba balinga. Eh yaya. Côté na liste bana tata enfin. Eh. Ah oui. Parce que mobala ozwa ba bota susuti. Au rejoindre liste ya bana ya tata. So non, Voilà pourquoi on n'insulte pas. Aussi sokatano e balete yo lo ba mabanga. Parce que bato yo zo finga ba bota bana tata eza ba circonstance à vie. Saratola TV. Donc il y a autre répéter la histoire à maman na ya salika copie coller mambo tout ça là mon émission na yo. To loba na bandenge. Oh eza na ka ba réalisation. Ba finga na bandenge nyos. Oh eza le rôle accomplissement ya ba prophétie to pesaka. Que eloko total la film wana to c'est la fin épisode à suka ya monde tout suite. Siko to linga total ba making of. Oh ba making of. Saratola TV, la chaîne qui assure. Merci Bandeko Balandi ya Saratola Télévision, Bandeko Balandi ya Top Media Télévision, Mbote na bino na pesi ba membre nyonso ya Fossad Mbote, hein bino ba e bolingaka Fondation Saratola mingi na pesi bino Mbote bisika ezwame bino. Le maire fan, je vous salue. Les amoureux de cette émission de Code de bonne conduite, en tout cas, il est temps de vous informer, il est temps tout analyser ensemble avec maman Sarah Tola par rapport à la situation oyo ezokoleka na réseaux sociaux. En tout cas lelo na kosenga na ba mama nyonso apoto ba mekana no kozwa ba kiti baba meka ko chana no ba kiti moko ba mama apoto ba komi koyoksa biso soni ba mama apoto ba komi des fois biso toza pe na ba mama na poto toza na ba mama toza na ba yaya toza na ba leki toza na ba ndeko. Mais ba mama oyo bazo ko bima na ba etando ike ba komi ko bima ndeti mwa ebele ko leka ba mama o bazo tikala na bandako. Or ba mama oyo ba yo be na conscience o bazo tikala na ndako bazali ebele. Mais la communauté congolaise ezali influencée par ce qui passe à travers ba médias na biso lelo to ko luka moeto solo ensemble qui est derrière la destruction ya makambu nyonso oyo ezokoleka na vie ya Naomi Barcelone. Nous apprenons que Naomi Barcelone bazo obligé il faut asenga kaka pardon. Il faut asenga kaka pardon. Elle va demander pardon pour quelle cause, pour un problème nini. Naomi Barcelone, nous sommes là. On va essayer, il y a quoi analyser. Et Luna aussi, maman Sarah Tola Akota qui est en contact avec cette fille au nom de Luna. Elle est rejetée, elle est maintenant dans la rue. Azana Zeme Mobile Yabato, Azana place à Kokenete, Togotozo Lukamoeto, analyser ensemble avec vous. Et aussi, Ezali na sujet, on a quoi annoncer en go awate et qu'on a justement surprise tout au long de l'émission Oyo. Et ça beaucoup plus pour vous les couples. Pour vous les mamans, bino bae boba la rapona tembe, bino bae bobo. Des fois bozana chouate au monete na komi na souka tika na miboua kaka parce que l'âge est largement avancé. Ça sera un sujet pour vous les mamans, pour vous les papas et aussi vous les hommes. Vous devez savoir place nini faut qu'opposer ma colonabino pour na être couple à la malam. Voilà. Comme ça que je disais, Erna Bengi ba maman nyon soit poto. En tout cas Karine, tu es obligé, tu es convoqué ici avec la Chine. La Chine, Bozwana no bakiti boya. Ce qu'on a évité, vous êtes la Chine en quoi et vous faites quoi? Karine, en tout cas, ce que vous avez coca, zoa coca, tchamo panzi, makaye boupé tchamo panzi, parce que papa est vipé à koleka à travers ta dingala par message mon donc ebimia de salibino somo. Est-ce que boyebi, qu'est-ce qui est caché na babiloko yo nyonso? Qui dit vrai? Qui dit faux, qui a raison, qui a tort. Et lingi kolobate ke muto yo akenda nanu ko funda na leta yenda za la kana raison kaka. Okope ko kendo ko funda na leta po sali mabe au précipité. Ce qui oyo yo ki ko funda
a même lieu ba preuve de sengeli okoki ko kangama yango ba chinois vous serez choqués aujourd'hui. Vous serez choqués. Vous avez quitté Nabino Bofanda. Éducation est déjà disponible. Et puis, Taciturne, Zali Moko va filmer à Maman Dinana. Ils sont disponibles. Allez vous abonner massivement et vous ne serez pas dessus. Boke Nogota la va filmer. On a beau partager pour Baza, Maman Nabiso, Bandeko Nabiso, Bayaya, Baser, Bazo Sala Moussala Nabango Yakito, Konamboga Yakinshasa. Je serai avec Maman Sarato la Awa. Mais Tozoni Nanzela Machine Kuna. Je suis Miez et Wall Tozoa. Extrait à filmer. Oyo. Puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Saratola TV. C'est normal, on a senti au maman le bas mutema. Maman soit le quoi les kiné, soit les mukolo moué. Nous tournons sur le premier temps, c'est bien. Papa n'est pas né en Afrique, mais tu es africain. Papa, en fait, tu es africaine d'origine congolaise. Non. Leo ya no libala uvanda no lala no fele otoka maiko kota toilette no kwa na filme. Et c'est pélisso te faut y aller sous epananga. Toi, tu crois que les Congolais, les Africains, ils ont besoin de poto, bébé, parents ont respect parce que imposer culture africaine na banana bango, imposer éducation africaine na banana bango. Oui, qui battement vendre ma boga, batara, na bitu zali, boga bof. En Afrique, Alain c'est le frère de papa. C'est son cousin. Cousin, ça veut dire c'est pas indispensable, ok? Oui, bingaye, premier jour quand na mona yo, premier jour na mona yo, na comprenez que vous a bololé. Sans mouton et bisanga, sans fongola mounoko. Attendez, yo télémé la grâce na luna. Ceux qui va salir bolobi, papa ne dit rien, c'est moi qui dis. Mais oui. Vous allez faire ça. Bana bazola. Comment on a dit quand on l'a mou on dit mais changer ma vie, on dit mais changer non. J'avais parlé avec toi. C'est de la dictature. Bake biro kasi nzamba pambo li bongo lolenge na mwa basala na biro. Bito pe nzamba pambo ebiso na bisenga singa papa na nini ko. To bando continuer na bisenga singa baninga ba so organiser. Ani akotisa bana quelque chose na mutu. Pour bana ba respecter ngate. C'est depuis l'Europe. Bana o babeba. Moi no ba para batangisa bi bon, ndé na ki otanga bosio na sisi na royo zo sana mo Minerval. Ba para ba cause là. Non, moi ya on a lobby. Moi na prometteur na yo zo sana mo Minerval. Saratola TV. Voilà, merci à toi, je suis Miez et Wald. Nous sommes de retour sur ce plateau. C'est juste Ali, extrait l'intégralité. Allez sur SH Belleville Télévision. Saratola, bonjour. Bonjour papa Tadi, bonjour à Batunion Sobazuli Baku, ya Olanda Biso. Très bien. Na journal Lelo. Na tongote na pourquoi parce que tu évites quand est-ce que l'émission va passer. Très bien. Mais en tout cas, Bambote na bino pour revivre Biso ici sur le plateau. Il y a plein de personnes au Baloba qui a akoki na mamba plateau te ngani na banda masula plateau. Baba bakota ngo bedo polémique. Plateau na koki plateau te na bima. Mais vina yo balandela ngo. Na ko asuko futa te yanga ko kanga plateau ata pendant une année mais je paye. Donc ba ebi na bango te. Biso yo nous voici nous a sous na kata plateau na biso. Est-ce que Masara yo posa musala no bien pose à la laisse sokoza na ba programme na yo ndeti aux autres travailler à la maison wana. Fonda kuka. C'est quoi? Ndakuka. Batu ba éviter na travailler na ngape na za assistante pe ya batu. Na za assistante ya mutu mote ya batu na ya basai na nzambe msu batu ba éviter. Donc je travaille vraiment na machine nanga anytime et ceux qui ba émission au sala na préféra ka mutaeka na ndako en même temps je bosse en même temps na ko répondre bango. Donc tozongi na plateau na biso yango yo plateau na biso boyebi.
et na komi moi dégagé mokié moi libéré yango moni tozongeli plateau na biso bambote na ba meilleur fan du monde nyonso Amélia Mweba la private de Orlando Domingos visage Japon ya Nzela donc tozo ya Tokyo maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou bongisa vraiment place pour photo fêter bonne année na biso na Dubaï wana en famille et ça papa Aaron toza ya Dubaï et puis Jenny Bet industriel moi si à Pembe moi si arrange l'honorable na pesio mbote na papa mbote na président Charles Tambwe depuis Paris bambote na ope angwana bambote na président bébé na la présidente maman Nathalie na bandeko nyonso bozaka na ba commentaire permanent pour nous soutenir Ezali Bongo Top Média Télévision et puis Sarato la télévision un clin d'œil spécial na famille Libota Mobimba sans oublier les Warriors. Mais au Boston et le Romokot. Nini sous. Tu dans le mois de novembre. Le 8 novembre c'est mon 7. Ah, il faut na bandana. Et il faut commencer par. Mais na le bananga on a commencé maman Denise passe. Même atananda kwa mokonzi mokolo PayPal tika na senga ava mokonzi abotama na lingi tende nazo senge koma o Sara kanisanga oh et bon on a participé place bazo de natinda kiote récupérer maloba nous on a retiré te po yo oyebaki yango lisusu te obosani même date ya naissance na yo je sais nakosi ngai nde mutu na bandi yango c'est que ça cop na biso de voilà ce que tu es 100 ceux qui osaki na idée il y a 100 pour na Sara au bâti 50 comme ça 50 et puis Eriozo tia na Western Union au commis na tia ça 50 100 eza ya Sara 50 eza ya Tadi na Western kuna na papier wana e ya bongo oui pesa message maman le 8 famille bot anniversaire nanga eza le 8 PayPal nanga Josué ndeni batu ba mona numéro na yanga ba mona te elo nyonso sa na ba numéro wana si on est anniversaire nanga eza le 8 PayPal nanga fongola ngo soe koma munene na lingi nanga ba problème te PayPal eza wana Cash App eza wana Zelle eza wana ni susu Orange Money eza Livoda M-Pesa Western PKK yo oh nini tap send nyonso ezali très bien en tout cas ba Warrior famille Bota ba Dinachou ba Pesha Love ba meilleur fan du monde ba tout nyonso o bolingi bo pesanga ba cadeau botindelinga ba Gaulois pe na ninga mabete tozaka ba Congolais c'est la famille les Gaulois les Warriors la famille Libota les Abakouk aussi ba kotindela yo na tchana ba Abakouk c'est la famille ba Abakouk famille Abakouk na ba Gaulois il peut so bolingo botindelinga ba cadeau pona za parmi bato yo na recadraka pe na pesa ka ba conseil faire yo ka ba conseil nanga et puis si la pe yenda za teti makasi mais beaucoup qui peut ko souhaiter nga beaucoup qui peut tindela nga pe quelque chose pour l'anniversaire nanga et au salanga bien donc voilà merci papa t'a dit na moi espace au Pessinga et puis rendez-vous na biso à décembre bateau balinga koliana borfele bateau balinga ko Tanzambe la fondation Sarato là déjà le 25 décembre to kenda oliana borfele ensemble so polingi so lingi pe moi loso na yo otindela bango ta saki moko loso la fondation est ouverte so po bité maman Saranga na contribuer na bimisata maman moko en hôpital la fondation est toujours ouverte nos contacts sont là na barre d'écran au bengi biso to solo le pibilo na yo et comment na facilité merci papa t'a dit un espace au tikelinga te kasi na espace au reconnaître ngo ke batikeli yo RP goya au reconnaître que batikela kinga espace na ndenge mabete te kate longine oui, ceux qui na montage voilà na montage toza na télévision bakate longina nga so bakati elongina nga ite na porter yo aéroport ezanine plainte bon na porter au plainte oui ce qui elongina nga eza na message nyonso eleki avato koma awa papa lukela nga gâteau munene ya anniversaire au bambi mpanjo et si message nanga eleki babamba mais lungi nanga ezala te moni photo nanga pe o sela nga anniversaire est-ce que olongoli banini anniversaire
obambika côté longné pour apporter ngai ko bamane longina ngate longola ngande nazala ndete ko soki obambi nzoto wana o ego ko banoninga na boy eza wayebi a travail bininga au travail ozano kala ayebi ndenge yo zu déjà dans avocat nga so na kangisi yo nani akobimisa yo sara nga soki na kangisi yo nani akobimisa yo atiope libanda Mama Denise passe Mama Denise passe wana ndeko na biso passe Mama Denise andeko na biso oh yo ebinga Mama Denise dans l'opéra bon to ba émission Fabi yamba to ba émission le monde de lingo ko matine na ba degré ya ba menu du jour ti na ba ninga naza kuna te to ba émission mais Sarah Constant Monasali apparemment tu es aujourd'hui c'est comme si Sarah est maintenant la bienvenue mieux entourée par le Warrior, famille Libota, Dina Chou, Moupé Chalov, en général, comédien Nyonso. Qu'est-ce que tu as fait pour ramener Batuna raison pour que le lot espace au Nyonso, Batikeli Saratola a navigué, a trop libre de faire au Nyonso et Sengeli, surtout pour apporter la lumière dans la vie à Batu Ebeli. Mais il y a Moussa na bisoté t'a dit. Moussa la Nini comment il a passé yo comment mais la menu du jour et puis depuis a commis ko afficher numéro nae poudre na poudre et puis jour na bino bobenginga bozobenga na vidéo yepe afani nega na vidéo na bi eta de ko laksanga nde ba monta tena longola nini na olaksa avant na publier olongoli eza na possibilité ou effacer pour achaki tembenanga lobi ngano so na mère dans quelques jours non comme père je souhaite moi je peux retirer ton numéro na chaîne wana yepe lo gesioni pour le ba comme père émission. Est-ce que bakangio maboko? Bakangio mako. S'il vous plaît. Bakangio mko. Bakangio mabota. Toi na rendez-vous s'il vous plaît. Toi na rendez-vous. Siko so mutalobi te. So mutalobi da quelques jours. Nazoko ma père Elaxini. Na pesi na papa Diego Mbote papa soy mutalobi da quelques jours na ko ma père yo esio nani nga eswinga te mais ye akosa la bras de fer na ngate yango na bisio yo na ngato za na rendez-vous asali bras de fer te na kangiyo nani akangiyo nana kangiyo ata to za na rendez-vous ndeye mona mwasanga kubota mbamo na rendez-vous nde mwasanga kozwazem est-ce que so yeba na kutu ko soki pe obotaka t'as dit jeunesse no kutu mobimba ba sentate papa to ban émission donc makamsu koyaka nango te so koyaka nango te retirer na comprendre je suis yo peso côté dans la clique yo yaza mutu note obebani bobe omondi a signaler bozana do yé comité de recherche olongwe qui craindie qui craignait la famille pitié la famille au moins qui craignait oh t'as dit que pas d'émission gâté doza à tous les gars question moi kitoko s'il vous plaît nazo répondre question ouais allons-y à tous les gars question moi ya kitoko la famille nako tika bino sikoyo daba kwa Chan Mark te omoni qui craignait et bandaki mais est-ce que ngai na tunyo question ya qui craindie nga na tunyo question par rapport à ton travail Sarah oui kasi omoni bato ba otala biso te wana eza en passant non ça eza rapporté na musala tout ça là moi obengi je suis comité de recherche obengi je suis na retiré donc en tout cas tout ce que na lobia wana retiré parce que qui craindie wana nazo nga expliquer nga communauté na biso ba makamsu ba comprendre te faut expliquer qu'est-ce signifie qui craindie mais yo je suis numéro no yo ba supprimer siko ezaka ndeni bandeko nga je suis a conscientiser mutamuntu bobi mutamuntu a conscientiser ye vie au monde ko vanda vala vie siko ba période wala vie za ko bela penza bestome zo beta e ozo mona estome zo soya tellement la yemoko je sais bisabi vie nengo lala yo moko boye oza mbongo oza ba moyo oza na nyoso na ndaku vie il faut s'assumer il faut zo moi si faut bala yoka kolela ya tadi ngalapa alela kila mnoni tadi alobio je sais tout ban émission Sarah
Commençons avec l'émission. What is problem? I commencing. Yeah, commencing is the émission. Daddy. Is suspense. You listening is here. Me, I suspense. You suspense. You listening is here. Yeah. Yeah. I listen. I suspense. Yes. I found since is suspense is year 2024. You Fongolese is suspense. Yeah, is good. Come on. Mais is fan I réclaming. Yeah, you guarding is secret. Yeah. You guarding. I réclaming is qui craindre. Bobo réclamer te bozela azana ngo déjà akoye bandeni na loba. Voilà. Merci beaucoup. Ça tozonga na émission. Tozonga na émission te. Ma retiré. Na retiré vraiment. Limbisanga. Mais yo mo yebi qui craindre. Qui craindre vraiment na yebi. Mbakaka. Na yebi pe na ki konyo so lobi na ndimi. Na qui craindre na. Na linko ndima ya balokuta te. Bon, ça va. Na bimisaka seka qui craindre. Esi la mbama pona mo la loke kakeminga a. Na lobi je retire tout ce que je dis. Te ta dingai na kokananga koleka boite. Tosi sakali kama ona vide vase. Allez, t'as dit pas évident. Ça omoni bon nga natunaka de. Oh, Josué a proposé ka ba betanga na nzela. Soki ba betinga na nzela yo kozwa nini? Bon atiki. Te totuna. Na question. Ba betinga ba mbata papa makofi lokola era misu donge limo. Mbebe komi gayar. Yo kozwa nini? Oh, comment dit? Te munoko ka ngundo chapu. Munoko. Ebine moni photo no kwana na bangi zona tu. Munoko leki. Na bi oli kofi o efanda ki kotalisa. Non, noko bobetaka boete. Boya ko bomande ko na bino pour rien. Munoko pamba. Ya. Bolandaka nzoto te fufu, biscuit, molimo wa Jésus. Okobeta ni kofi sans kobanga. Tala moninga donc awa ndezala na mo makila mo se fani etie bo. Ba rouge makile. Net tu vas make-up. Donc pour répondre à la question à papa t'a dit en fait Moussa Nabiso tous on a droit il y a qu'à parler de tout sauf rien. Très bien. Il y a ma beza qu'au diffamer et les insultes. Ah oui. Déjà d'habitude nangambu nanganga na kosa la mutanalyse sans que na fingae hein. Okay. Je peux choquer sans avoir insulté. Oui. Je peux aussi critiquer sans avoir insulté donc intelligemment. OK? Donc je pense que ce qui est là yo ba warrior ningo tangi famille libota ba dinachou et ainsi de suite. Baza na confiance nanga parce que j'ai fait bien mon travail. OK. Naza porté, naza contre te, je défends que des valeurs. Quelles sont les valeurs? Bah valeurs oyo ezotombo la drapeau ya Congo et je cours derrière les valeurs. Ceux qui ba valeur eza na faire et na recourir derrière yé. Ceux qui ba valeur eza pas Pechanga, je vais courir derrière Pechanga. Donc nous sommes là pour na otombo la ba valeur, il y a ba artiste, il y a ba star, il y a ba to ba osama kama malonga. Voilà, bato baza inutile na société topé ba anti-valeur ngana o se permettre te na vendre na plateau nde na vandi boina bandolobela sur anti-valeur moko na pesa e ba gloire. OK na bato ba osala tombe sous ba campagne ya détruire culture parce que tant ba vanda ba ofinga ba comédien ba okitsa critique mboka culture mboka et ça la montée ba ofinga belle vie ba okitsa ni musala wana alors biso to kozala wana pour na défendre ba valeur et puis surtout drapeau ya mboka na biso culture nango on est là pour défendre nango parce que biso nde to wana média ba to ba défendre nango koleka biso ba ati donc voilà mama saratola ka analogique wana je sais nanenga baki craindie OK kana logique wana mama Sarah na ndenge ya baki craindie kasi yango na lobby ki craindie kana omoni yo ayo to bisa secret yo to akoko ti makambo koma na télévision eza yo donc yo je suis yo ndo comme ça makambo na TV jour eza balia nando kité mama Sarah ka na logique wana ndeko na yo a mwasi na kombo ya Naomi Barcelone
tout ça là qui moi analyse et belé azonga kiawa mamba passeport et kita ki zongi babalobaki elle ne va plus rentrer na mboka bapa ya kuna na Europe parce que ça la nion sofo ba canceller mokanda il faut d'ailleurs elle n'a pas un document authentique. Aujourd'hui elle se retrouve kuna mais guerre sur quoi commis il faut ba kendeti ko funda na bisike sengeli soki asengi pardon té et pas ya ba maman poto. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Oh, yoba maman bazo ko préparer par rapport à la vie, yaba ndeko na bango, oh izali yaba comédien. Donc, le comédien n'a plus le droit aujourd'hui de faire quelque chose pe et mon ani nami soit battu sur basepeli. Au moni jour nazwara mo insensé. Na piaka ngo esika. Batunyo so batretayo impoli que Sarah comment obimisa insensé mais aujourd'hui tout le monde est-ce que ngap na nazara la bienvenue la majorité na basi à France na Belgique. Oui pourquoi? Oui pourquoi? Ngam na pesa kombo insensé wana. Et c'était important ya pesa kombo wana ya insensé. Sotali maman présidente, maman Nana Moussibou. À la Belgique. Poni chogara été. Parce qu'elle n'est pas elle ne se retrouve pas dedans. La liste de femmes insensées à Belgique. Très bien. Sauf que en France, dans la président bébé en France, président na Bisso, président bébé en France. Pour en être Chokaraï. Il se retrouve pas dans la liste de femmes insensées, hommes insensés. Au bazo ko courir ka derrière bana batu. Vous comprenez? Donc, les lo oyo n'a qu'à raison tant on appelle ça batu ba kombo ya ba insensé. Oui. Ezola Tanzoto. Yebsanga, Barcelone a devoir pardon à qui? Na ba maman à poto. Oye à salaki. Quels sont ces mamans à poto? O à salaki bras de fer na bango. Ba maman à poto wana boana misalate. Pitié. Boza misalate ma maman. Est-ce que la majorité sur 100%, 80% à ban à poto ban éducation té? Oko croire nga. Oui pourquoi? Pourquoi? Ba maman a bango bazake dikete. Ba maman na bango ba na temps ya lande l'éducation a banate. Ya mona ba na poto mingi batanga te ba voyou. Ba impoli. Vi na bango esuka akabo e malonga te. Oso mona pina na France wana mwana moko pinda ya Congola tangiti asisi ba licence na poto a pe na bureau moko sala za cadre dirige mindele. Oso mona la France c'est ça, oui. Bon, loba kando lobi ba exception. Na lobi la on a 80%, c'est-à-dire ils ont un bateau baza. Baza, oui. Mais la majorité oui. On dirait batou tout bakendara poto à l'époque na passeport moko 50 personnes, bazara na bango ba vaut rien. La majorité. Parce que comment mutu à cause de penda tant na eta dit, ya olande la vie à batou. Moi na bata salibino et l'autre côté. Et ça le roi mutala muke bon matin au sala vantar. Est-ce qu'il est engagé? Té, état liopété. Donc nga Sarah, oyebi ke nga pe ba période numéro Sarah na lo fundo elekito kitsa e bo moni ke bo kitsa ngate. Tilelo. Boye ba place na Simba mate. Donc nga Simba bina mutamukili. Te moni batuto bo calculer yenda pia ka embongo yende ba pesa ngate. Nganga monde na mi pesa ambongo na ebi côté na ko sala pombongo ya na ebi musala na ko sala pombongo ya mutu na ngande mbongo na nga. Ozo comprendre na nzambe na sima. Très bien. Ozo comprendre. Donc batu so mutu ala muki na bon mata sali vantar na e est-ce qu'a fini mutu? A fini ne mutu ata. T'as dit to la muki ka boye. Na zuita msu passeport a mutu moko oto ebani. Passeport na ngo na koma américain. Na fingi nani? Mutute. Tozonga na batu. Na fingi nani? Au fingi mutute mais au prouvé batu. Que na commis américaine. Tu na prouvé, tu na informé. Ça, ce n'est pas que prouvé. Car c'est selon les autres, c'est ce qui yango et zobimat. J'informe aux gens que na commis na américaine a eu passeport américain. J'ai insulté personne. Si pardon au bazolinga Barcelone a senga bango ya nini. Oui, c'est vrai que Barcelone a ça la erreur parce que Barcelone a zo ki temps ya ko étudier communauté autozate. OK. Communauté autoza balinga ba avancement ya batute. Balinga moto a progresser te moto ke liboso te ba prêt à tout. Prêt à tout. Baza bato yo ye monenga sana tam supa ke poto
bateka mapanga famille ba escroquer etant msou 4 fois pas comme poto aleka na banzela ndambu ba viola ye ba nyokola ye tia komi poto asali 10 ans apazwa mukanda ba nyokola ye asala ba kiboyi asouffrance ko amona poto ngo Barcelona ye anyokwa mineka te mba mwazo mukanda impossible il faut te funda et comme ça on mettait maman bé ah oui bango ba ya poto passer peu belé bana bati obi que jazz a un titre de séjour non la titre de séjour na ba tindelenga mais jazz a mukanda il y a 3 ans il y a ça en gros un titre de séjour non mais j'avais appris dernièrement jazz quand c'était maman ngana za na titre de séjour na ye ça za na mukanda aya oh papa Zahir azo yakini pena de ça aya kasi na titre de séjour mukanda a problème mukanda a problème et belé bazana basali ba 6 ans 7 ans aza mukanda tabwaka ngunda ngunde simba te sko amona mabe mutu mo ayeka na 6 mois boanyo kwa mite bala moko ba pesa mukanda izo semble bango moi passi na motema donc pour bandi mango pour ba supporter c'est difficile bango mo baluki basala bras de fer na Barcelone za moi Barcelone a mwana mutute Barcelone a mwana mutute c'est normal Barcelone c'est à répondre parce que ngana sali vantar na nga soke choqué yo gardez silence et puis na moi makila ya kimulu ya mulu ba pe na kati vous comprendre les sang chaud muta sali ba vantar na ngane ti sarane na vanta e swanga nani po ya sali ki vanta na nga sara e swanga na quoi na elo kwata mon côté vous comprendre donc quelque part Barcelone a na faute na ba femme insensée pe Barcelone faute na eza il fallait pas pour communauté à biso eza monter mama be il fallait pas pe sabango accès na vie na e ba bando luka ko détruire pour ba détruire tina suka ouais parce que là j'ai appris que ba zo kende tina préfecture kuna ba luka moyen ba landela yi ndeni azwa nationalité ndeni azwa mukanda. Donc la faute c'est à Barcelone aussi. Mais pour na bamba basi a potonga na olobelango sous-state a dit pour ngam na pesa komboana ngate mna comment on a dictionnaire moi ngam tu na pesa ngo valeur na média que na communauté na biso ba homme na ba femme insensée bazo exister. Très bien maman voilà. Sarah. Mais aujourd'hui vous ne voyez pas que toujours courir na ba danger et belé na ba buzo ba oyo yo na ngape to sala moi ba émission awa ba femmes insensées et belé pe ba landa biso ba finga biso makambo et belé et les cas naza na posa vraiment ya kokota kuna teme et supporter parce que na annonce na nga na lobaki yango vraiment on va essayer aussi à luka MP kokota moi et loko parce que ezoya na place publique ezoya na place publique wana ezoko toucher na ba réputation ezoko toucher pe na éducation ya bana ebelé donc aujourd'hui sortir avec un homme ou avec une femme ezala nango so tabouté surtout pour na bino bato ya télévision donc ko sortir neni connaître le corps d'une femme ou bien d'un homme ndeti o azaki copain na yo lobby le lobo kabwani ou bien ko bana ko tanga mibali na mibali o bazo ko bimaka na ezala nango tabou parce que quand ça colle pas on se sépare hein c'est pas un tabou ezala nango tabou mais et comme un tabou ce qui est commis régulièrement en fait et commis régulièrement comme un tabou batumo boyele l'autre monde bango après une année tout le monde bango sousté après une année azumo sousou après une année tout le monde bango sousté donc c'est compliqué. Maman Sarah nazo toutes nos questions en tout cas nous direct parce que déjà na moni kuna bazo calculer la nga ba minute makanisi o yebi Karine de konabiso la na Belgique Clochard bon Kombo au Bengi. Aujourd'hui, ce qui se passe. Mais Clochard, les insultes. Hein? Ouais, non, c'est quelqu'un, ils ont un Bengi nomade. Mouton est cicaté. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, Maman Sarah, les alliés, les résultats, il y a ma belle lobby. C'est que nous vivons dans le temps de Yéna Mobalinae. Bon, nous sommes habitués. Avec ce genre de comportement de aimer la vie ce n'est pas la première fois tu as un centimètre bolingo fou na ba chambre d'hôtel ba bisou ko pesa na et tout centimètre parti ba eli bisoko ko bilali
Que ça va pas mon choix, pardon. Tika Fondation Kimia. Non, mais en décembre, tu as bon ça de l'homme pour la fondation. Tika Fondation Kimia. Zonga awa. Comment on est de Kimia na Luka? Coco Bilali. Coco Bilali, te. Comment on est de Sarao. Il y a Coco Bilali à Zaka vie. Te la tournée. Na bosani, c'est là. Comment on est à Rananyo? Dondi. Mon qui n'a pas été. Donc, ayo la biso Dondi. Na Dondi ko to espéra ki to mona epela ki na Dondi ça va, ba sala raboye, ba zong saraboye, ba lex saraboye. En fait, na Dondi to mona on dirait ça va marcher. Très bien. Mais après tu dois comprendre que na Dondi peut simbiter. Dondi kuta ko est-ce que bige Dondi accompagné tina mboko na Russie. Russie. Dondi aya to mona na Russie la ni moi si na en fait to la ki espoir peut-être na Dondi ça peut aller. Na Dondi peut simbater. Dondi aki. Ba to ozoye mo grand maître. Ba mais to ngani. Na luka banzembo na fona zong sangata la TikTok. Aleki bango nyoso. Na charisme na nzoto. Et puis Nzembo wana to salela ngo émission. Et puis Nzembo wana to salela ngo émission. Pona feli langa na kokufa pona feli langa. Moi so ayembela mibali Nzembo. Mais baba ma bida bazwa ba chance na mama si deji mampata banani. Basi wana tu mibali na ba yemba bango ba chance. Ça montre banana que ça montre que mibali nde balinga bango et non basi batu balinga bango. Ah oui. Moi so oyembela mobali azo adorer mobali boy. Ngana ka cha pena nde Feli fait pour Feli to sala na ba campagne ba super. Ya Feli akana ba super ekolata mana ba data mariage makamutu na suka to ya otala oyoka générique. Papa na futaka ta chambre. Papa to koma to va supplication, lamentation. Donc na Felipe accueilli. Nyonso yo sala mabala wana tout au monde on est média. Et puis comment ça na te ba vidéo ba bisou. Nyonso eza na internet. Wana nzoto ka ya mutu moko. Ndezo ça ba changement. Yasuka awa. Ne faites pas ça chez vous. Est-ce que vous avez papa vit par un oh, to sale lango émission. Ndepa à partir à wana ndeto bimisaka code 40 hein. Code 40. Code 40 voilà. On se comprend. Allez. Mabala nyostouana Eke. Est-ce qu'on peut dire que tous ces hommes baka mabe? Non, peut-être balandaka pour l'intérêt, pour la corpulence naie. C'est l'éducation. Il y a un problème d'éducation, papa. Au moni, moi si ce cas éduqué, ils ont passé à Nambali. Ah oui. Ils ont passé. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Toute une nation. Voilà. Ils ont passé. Donc il y a répété l'histoire à maman na salika copie coller mambo tout ça la émission na yo. To loba na bandenge. Oh ils ont ka ba réalisation. Ba finga na bandenge nyonso. Oh ils ont le rôle accomplissement ya ba prophétie to pesaka. Que eloko total film wana to c'est la fin épisode à suka ya ngonde tozui. Siko to linga total ba making of. Oyi ba making of. Film c'est Bandaki. Et Bandaki déjà depuis jour au biseau de Bandaki Goloba. Et via Zalaika acteur principal. Foutaki a ça la rôle acteur principal. Rôle acteur principal ba fouti au tala film Jack na Rose. Jack ba foutaka mbongo na a l'acteur principal. Abima mobala Rose andi makokufa pona Rose eza rôle. Film si la Jack pa kenda sala fina Rose pa kenda sala fina parce que comme na suka filmer. Film si li Jack asa kufina film si li toze la scope making of. Ba making of DG Bandi. C'est quoi le making of le Sara ou azana ba terme ka yemoko making of ni. Oluka making of a film Karine. Ka sezo banda déjà. Oh, ezo banda déjà mutabi non kuta lobité. Azoya makamuno ebimite ko bima. Elle promet même la nudité. To s'attendre na mitaka. Wana na sezo faire partie na making of hein. OK. To s'attendre na ba audio. Nyon sur le making of. Making of. Le making of faut making of. Et puis making of arrêté ça. Pitié. Épargnons. Tala siko na bien, tala siko yo.
est-ce que mobali moko ya séria koki koya à s'approcher pe na ndeko wana mwasi ba film ne nyonso ezosila et puis ba film ne so esila pamba te esila kana making of na ba générique. Ouais. Mais il se disait que Terminator final papa Terminus ndenga balié te biso tout peut mon on dit et via supporter à supporter à sauter étape filmer à ndimer comme en tout cas est-ce qu'on dit il faut supporter sa femme Babylone so ezala bache tout le monde a ngopé même na ba comédien bache bango rôle à moi c'est mobali rôle wana ebotiti comme na bomoto na ki bomoto kasi pas ya ki rôle ba rôle latin nzoto et comme o babalana bandimi pe ko balana na katika ya rôle babalana pe kaka dona ninga filmer kaka film na biso film Karine Sili to comme ozela ba making of nyonso on avait dit on avait tout dit oui on a tout dit papa t'a dit est-ce qu'il y a une émission moko biso tika te nyonso to landela ba mama Congo to bimisa même ba audio lelo bango ba vidéo bazo bimisa lelo ke omoni azo sala ba soni nae na ko balete pour compléter maman Sarah pour continuer nga to sala émission mona maman Sarah avant to beta makambu o kakipa kokolo toloba boue comment un homme qui épouse sa femme azum mbongo pona dot pona prédot mbongo pona ko sombela mwasi bilamba mbongo pona ko salsa ba fête mais je m'excuse azangi mbongo ya komema mwasi na mairie place oyo ba pesa kam mariage mpifo makasi parce que légitimité légalité ya mariage ezoma kana mairie okopesa onyon sokoki kopesa ya mokili mais soki opusani pembeni ya l'état té en dehors de ça de tout ce que tu dis nga nazo harceler papa Tadio Sani obala oza ndako non yoko bala mwasi tozonga siko po mona ke to ina kacha film ndesi est-ce que yo okoki ko bala mwasi ningoza no bali mwasi nao mwasi atikali na masina yo vanda na lemba mwana ndako vanda yo moko te moso bali mwasi o teza ke likangu me opesi na mbongo libala te na kolinga te so boko mo vanda na niveau wana Elaxini Elaxi todo tromper vigilance à battre toko saké toza pendant que toza la raté voilà aza jamais ndako mona mobile na Suisse mwasi na Belgique soki kutu mobile aza na poto ayo bala mwasi na Kinshasa moteme zo simba tazo landira mikanda mbango mwasi mbango akende mois pour mon aïe abeti tour à moi 1 mois pourquoi pour nini film comme na suka ngana ozela ka ba making of mukolo ba making of ekobima je vais analyser pourquoi aujourd'hui les gens commencent à na mona ki pe na page non parce nga page non presque tous les jours donc les gens affichent maintenant une femme soi-disant que la femme légitime ya ndeko wana Evi est-ce que c'est une façon ya kotalisa na mokili premièrement elle n'est pas la femme légitime de Evi parce que Evi c'est un homme marié il est reconnu marié na Suisse non ça la divorce. Oui. Non, maman, moi, oui. Voilà. Alors, légitime où? Légitime. Et ça, moi, si au babalier na mairie, pour les lots, éviter le problème, babab, mais ça, moi, si n'a pas qu'ils ont maman, moi, oui, je sais. Il est légalement marié. Oui, mais la question est si la quitté. Oh, yo bazo affiché wana, ya mwindu, oh balobi, moi, si. Medine. Chokwa Karine foutité. Choko Karine foutité. Karine Choko no pende foutité. Ba bokal na ba pati nyonso beta na mai. Tadi zonga a. Metozat. Libandino la kisa batu basa na ngoni. Ya suki ezate. A tout fini libandi. C'est comme ça que je suis. Mande faut pas pembe. Mais papa, ba oza ba sin ya ba boss. Tout ce que ba boss bazala nango. Ya kokola. Ozoke na atterrissage. C'est bon. Toki, to continue émission. Continue émission. Vous comprenez? Choko fouti Karine te. Oui, bien sûr, Nathalie dépense Karine à ça rapport à Atela. Naba, ils ont dépense te, ils ont volonté. Parce que il faut traiter Kentos. Au sala de toutes les sortes que obeta tampote. Et l'ongue comme au rouge misisa loka bilita te. Ils ont des conditions.
bakola mafuta na tongo bakola na moi et puis ba na ba mafuta belé o ya nzoto o ya misapie o ya bakude o ya longie o ya matoye sokole longi soki na dissolvant choko eza pasi bazwaka temps po babongisa poso mais evi atali atiki mwasi ya choko atiki mwasi ya succès atiki mwasi ya star atiki likango ba musicien nyonso ya Congo habité fona luka mwasi ana valeur la valeur d'une femme il faut nazwa mwasi oyo oko mema eboke fete pa batu aux à l'aise pour Karine okene fete wapi so okene concert à faire pitié so memie na concert à Robinho pitié so memie na yelobo memie na concert à Fali. Est-ce que et pas Faliango elle sera la bienvenue? Est-ce que komi mamna loba so memie na concert à Fali aux à l'aise so memie na concert à faire ba moneka motaka ok so kene pe héritier motaka et pas Kofi kutu kolobate ya Kofi to na chaîne photo chaîne tina mabele polele na babenga ngoni mais wana ye moko alaka Didi Stone so sali erreur na bimisi motaka papa video nanga ezongi te na obimisa sa motaka papa ezonga pété sko yebisanga mobala blandi na ye mwasi aza kombote a starté a cha chokote mais mwasi aza na mutu ana avenir mwasi oyo aza poli mwasi aza respectueux mwasi oko bimano kene ba fête kene ba concert partout ofandi na place batu baza aux à l'aise aboyi na ye mwasi ayaka ondima ba ex na ye na télévision na bimana tel ngana bimana tel na bimana gazi mawete na bimana innocent na na bana ba prêtre tout papa ya kombo nde na linga a répondre ngangoti nga bimana bata papa mbate na bimana ba mesene tout moi c'est ya ko soigner la ba ex et puis nga na bimakana ba leader siko atayo moko atterrissage et via kenai abi choko oyo etikala na kokufa likola choko nazongi na couleur d'origine Medine Kikouli. Mais vous ne voyez pas aussi que notre frère, en tout cas, excusez, mais elle joue aussi avec sa vie parce que nous apprenons que Kounande à côté les balles et pas moi, c'est mon sous les sous. Viango, il y a poto, Isabino Batubo Kendaka, Ezalakana, nous n'engeni Mama Sarah. Donc poto est égal à désordre. Parce que nous voyons beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, Awa, Azakinde Mobu. Mais une fois arrivé en Europe, surtout Belgique, France, Ezaba mboka na lota te tadi na lota te est-ce que ebi ke biloko bazo sala bato ba osaba Barcelone yaka na Kinshasa a e ba non ndeni ni mutu les États-Unis oke ofunda oke olandela mukanda mutu ozana de quel droit na téléphone nanu nazwaka problème mo na kashap nanga mutu tozana ya bengele linga ba ebisi bango abi Mukolo Kachap ne s'exprime pas en anglais, elle parle français. Abi, il faut appeler ça biso autorisation. To yo kaya tana français ngwazo loba. Yama bewana. Même ata biso tozo yo kango mabe makasi mais to yo kaka. Apasenga bando tuna nga babi nga fona zala ya sala interprétation. A lobby nanga na lobby ba comprendre que ba trois personnes to sala interprétation. Siko yebisanga France na Belgique. Bazana réalité moko et les kanakuna o tozo ignoré. Ah oui. Na France ta Belgique la majorité basinde bato bazara bandaku basinde bakolo bandaku yango mona to kaka abengana ki mobali abengana ki moi c'est azara kolo ndaku parce que soyo sali démarche aux Rwanda kunanga ba opesa nanga yo non les femmes d'abord sko soyo to abiso mbale moi c'est mobali otinda kangane na lukanda ku ba pianga rapide na bana ta na Rwanda yoka muto ofuta ndako wangu mais ndako makamuto yana kombo nanga soyi to bebani allez à la porte tout voilà nde yango ekomela bandeko donc koyoka ke mobala ki okota libala pas moi si ezana moins normal na poto mais c'est pas normal en fait un homme il faut rester homme voilà tika na logique na biso ba bantu. Très bien, voilà mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission mais je vais glisser un mot. Nous avons commencé to banaki cagnotte moko pour l'achat, il y a prothèse, il y a une konabiso vonette.
En tout cas, maman nyonso ya mokili, vous qui avez suivi le film Evonette, bino ba épée bomoni Evonette na ba etando eke, bien que jusque là nano abani ko sala ba émission te. To lança qui cagnotte wana par rapport ya babozu na yo yo zanango. Alors nous avons créé un groupe. Dans le groupe wana, moi t'as dit je suis l'administrateur, maman Sarah, maman Deme, Dieu merci, mon dirba et puis na papa Yamsi Yambe. Nous sommes 5, tozali l'administrateur il y a groupe wana. Ceux qui au monique ont la volonté pour aider notre sœur, tous sont mêlés prothèses parce que le colonel à gauche wana oyo eza kokata en tout cas et comme vimba. J'allais même mettre des photos peut-être et choquer YouTube ko lingate leka. Yango moni je me réserve. Alors, si vous êtes touché, vous avez le numéro de maman Sarah, papa Tadi, papa Yams, maman de mère ou bien papa Mondirba. Vous contactez Bango, vous sololina Bango, vous faire intégrer bino dans le groupe. Dans le groupe là-bas, nous parlons rien que na o etali makambo ya vonette. Et ça juste pour la cagnotte na biswana 2 semaines après ce qui est coquille. En tout cas, to suki wana. To suki wana 2 semaines toke to sommelier le colo 1 point barre. Alors, nous vous appelons tous ba maman, na ba papa. Il y a assister biso et qu'on a quelque chose de bien. J'en profite pour dire un grand merci à maman Bijoun Ketani, un grand merci à papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à Bertin Kondembo propre, un grand merci à maman Zozo Aza déjà à maman, un grand merci à maman Deborah Lubanda qui est mère à Calgary, Katez, je vous salue, un grand merci à maman Nyon sa famille Libota, oh déjà bazo kotia ba cotisation na bango, oh déjà bazo ko apporter en plus na bango, un grand merci à toi Aurélie Mafouka yaba Aurélie, un grand merci à maman Émilie Maïnga, un grand merci à président bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Tata Poefa Pekato. En tout cas, un grand merci à vous, Madeleine Aketa, Fatou Dokonti, Makiala Kumba, Sol Mbemba, Vicky Moussao, Nani Moussoussou, Naboua Kité, Baza tellement moi et Belé, le meilleur fan, je vous aime beaucoup. Maman Sarah, un dernier mot pour tout le Kamoueto Kabwana. Tous ont conscience. Ah oui. Ah oui. Nous sommes tous là, il faut à manquer. Karina beta tolo Ah oui. Ngaba balinga. Eh yaya. Au côté na liste bana tata enfin. Eh. Ah oui. Parce que mobala ozwa bobota susuti. Ou rejoindre liste ya bana ya tata. So non non. Voilà pourquoi on n'insulte pas. Aussi sokatano e balete yo lo ba mabanga no. Parce que bato yo so finga babota bana tata eza ba circonstance à vie. Mutu moko te na lobango ki akana kande to lingani na mobile nanga to kabwana plus tard jamais mutu to loba mobile nanga photo koma bakoko to bota bana mais réalité moko ya liboso wana esenga ka batu bakabwana. Nde komaka obotaki bana misatu na X bokabwani oye kobala na Jean boboti sou mwana moko ina Jean pe simbite réalité ya bana tata bandara bongo. Très bien. Soyez la bienvenue Karine na liste ya bana tata. Chikoto benga Karine femme seule divorcée. A combien femme seule? Azara de femme seule mariée mais seule. Chiko a divorcé. A divorcé wapi? Okay. Place à divorce, ils ont même mérité. Okay. Attirer une femme seule. Evie ne regrette rien parce qu'il n'a jamais dépensé. Pour venir en la Chine, Bakima. Bah, ça la PayPal, bah, tu la moine mais un compte PayPal. Il y a papa. Bah, ça la PayPal. Maman, yango maman nani abatampo akufa. Cagnotte. Maman cagnotte, maman nani, maman batampo. Ah. Ba maman ba se donner la peine. Asenga sustazaki ka so afungoli live cagnotte. Ba vida ba caisse nyonso ya cotisation ba saela moi sur pour na sa libala prouver bato. Libala ngo yaya. Evanda ta inanete. T'as dit Evandi. Et bakabwani. En tout cas, c'est grave. Tous ont conscience de la vie, hein? Ah oui, hein. On joue pas donc avec la vie. L'amour, ce n'est pas le mariage. Ah oui. L'amour, ce n'est pas l'alliance. L'amour, ce n'est pas les enfants. L'amour, c'est l'amour. Le vrai sens de l'amour existe. Et ça, on a besoin de que na loba na tout na rabatu mampa tana we rababa na wapi. Et ça, na montopé, et si on a déjà mariage, il a fallu pour pana. Nana ketchup. Mais ce sont les femmes les plus adorées de leur mari. Et puis, et respectuées. Et puis, so talipé, baza basi o, ba respecta kana de grimoko impossible. L'amour, c'est le cœur.
tozwa conscience. Merci Tati. Merci beaucoup. Lobe koleka lelo, je suis Miezi World. Saratola TV, la chaîne qui assure, qui assure.